Merci ingénieur Bravo, le turbomonteur, mon général. On vous avait promis dès l'introduction que nous allons devoir vous recevoir le gardien de l'équipe nationale, c'est-à-dire gardien Oyazosala que équipe nationale les moi page. Donc Nakombo ya Landu, comme vous voyez mesdames et messieurs, Azapé gardien à Libolo, il est vraiment un gardien titulaire comme je vous ai promis à recevoir hier pour voir l'idée de notre gardien Landu. Ingénieur Bravo, le turbomonteur total ananou élément avant qu'on recevoir Landu. Le match qu'ils ont joué contre l'équipe de Benfica, tous à séance à penalty pour voir la qualité de notre gardien et revenons juste après le turbomonteur mon général. Vai ou não vai? Partiu, bateu, já está, não senhora! A bola vai ao ferro! Partir, vai bater, bateu, já está! Bola de lado, partir, bateu, já está! Mas que categoria! Foi autorizado, vai bater, bateu, mas que categoria! Foi autorizado, bateu e golo. Muito bem. Está autorizado. Aí está Lando, está Amaro, bateu. E defesa de Lando. Defesa de Lando. Amaro foi sem convicção. Não acreditou. Que culpa tem o Lando? Aí está. Muito mal. Muito mal batido. Muito mal batido. O Lando já tinha saído. Passo de corrida lento, bateu e já está! Éber ainda adivinhou o lance. E agora o Mito vai pressionar da mão. O antigo colega de equipa. Aí está Lando. Quem vai levar a melhor? Gomito ou Lando? Aí está Gomito. Vai partir, respira fundo, encheu o pé, bateu! Defesa de Lando! Defesa de Lando! Muito bem, Lando! Lando! Esta vai ser certamente uma quarta-feira memorável para Lando. Toma balanço, vai bater! Já está! A super taça vai para Calulo. A super taça é do Libolo. Sebastião Desabré conquista assim o primeiro troféu ao serviço do futebol nacional, em particular do Libolo. E a primeira super taça do Libolo também. Muito bem, o Íris. Festa rija nas hostes do Libolo. O José Fialho está bem pertinho do lance. Conta-nos o que do jogo. Falei com meus colegas, tinha perdido já 2 supertaça, tinha determinação hoje, pelo menos ganhar essa supertaça. Estarei feliz a ganhar essa supertaça. E por isso foi decisivo nos penaltis. Graças a Deus consegui defender um penalti do Gomito. O que é que significa para si isso? Seu ex-colega no Libolo e colega na seleção? Estou feliz porque ele passou um tempo comigo. Vocês não apostaram? Sempre me marcava no clube e hoje foi um bom dia. Estou feliz. O que é que vai dizer a hora depois? L'apanhei! Merci ingénieur Bravo, nous osons croire que cet élément fait énormément plaisir à tous ceux qui nous suivent. Je vous ai promis, mesdames et messieurs, pour comprendre que tu as toujours un mode hélicoptère. En tout cas, ndenge tolobaki tozana Landu bomoni ba image sepelisi bino ingénieur Bravo aza toujours au salam malamu to ya tambola mingi pe on a TV5 d'Angola sima on a pesi mbote ko tozali Landu gardien titulaire ya équipe nationale, gardien titulaire ya Libolo. Boa tarde monsieur Landu. Boa tarde. Lelo toye ko recevoir yo Landu Mavanga ndengo yebani na kati Angola. Muto ko présenter lisusu azate, mais s'il faudra te dire Landu o se présenter, comment pourrais-tu le faire? Bon, comme on a Landu Mavanga, na évoluera
na récréatif de Libolo, les équipes ya Kwanza Soul et na susu na équipe nationale de Angola, bateo ba yebinga na kombo ya Landu Mavanga. C'est ça. Comme présentation, on va se présenter. Merci pour la présentation. Nayo ba oyo ba yebi ba ope ba yebite ba oti ko soit vraiment connaissance sur la personne autour sur la nai awa. C'est une star, je vous dis, de l'Angola. Il est connu comme ça et c'est vraiment un gardien sur lequel l'équipe nationale ils ont mettre Mouté Manabango. Alors pour commencer, aux gardiens bien sûr, mais parcours nayo et côté que ça l'appelle important, bah téléspectateurs, il y a que dit l'invité, bah internet peut bazolanda biso depuis internet, expliquer biso non à quelques mots. Parcours nayo ndengo bandaki balé tilelo okoma gardien titulaire de l'équipe nationale. Parcours nangai et mon moulay mais thème la TV moyenne bétanio césate na bandaki ko beta bal na Jeko Foot et a dauphin père papa Isaac déjà famo kala et na longo Jeko Foot na ke Odi na ke Bandimi et puis Bandimi na ke Bassa de Kassange na deuxième division en Angola et tant na longo Bassa de Kassange na deuxième division beteka 6 mois na ko kende Soyo na Soyo na bete 3 ans beti 3 ans na Soyo après na récréatif de Libo l'équipe naza Siko. Comme parcours comme tout le monde, parcours est bien bon, mais quand même obstacle et parcours de Balbaka, celui qui aime la rose supporte ses épines. Je crois que tu as aimé la rose comme Moussalo Salaka ya football, mais épine nango ezala qui paye. Okoki koyebisa biso te ba téléspectateurs ba connaissance que quand même aujourd'hui makasi à tenir bon jusqu'aujourd'hui. Sala nyoso mutasala ba difficultés ala kaka. Ba difficultés aki ming na tanto na bandeli tana na football amateur, ba difficultés aki belé et on mona ki musala ngo sala umandie simba nango tutika no sa musus. Mais tellement qui concentré na mikai ko bunda ti lelo na komi place naza na bi kenzeleza sumulai to na sa sube effort au travail mingi pour koma place na okansa okoma ba difficulté ndeti ba difficulté à musala ezalika ka msusu oyi na milieu mo boye ba difficulté à langue surtout na koma na Angola na kino difficulté à langue équipe na beta robaka portugais ngana ndo baka msusu lingala na français et qui m'a difficulté mususpé et contribuer qui na musala na ngai et mais c'est ça qui fierté donc na yeba so langue na travailler dire pour lelo msusu batba yeba mo lando ba yebilelo. En tout cas, c'est vraiment bon. On dit toujours l'homme doit se battre. Ndenge, tous en la carte hélicoptère, Bo Emmanuel, Azo se battre ensemble. L'ingénieur, bravo, dans le turbo monteur, mon général. En tout cas, ils ont contenu la montée, ce que tu dis là. Mais, et à qui koko manata moro boye, landu na kati Angola, il faut obéta na ba club wana, aux ala qui na difficulté à langue bien sûr. Mais est-ce que aux ala qui reçu vraiment na paix et surtout na bolingo nyonso na amis ou soit ba collègues au kutaki bango na kati équipe ndenge babande ko évoluer na Libolo bien sûr kokota na équipe soit kokota na empresa moboye batunyo so ba osala te ka pour yo contre yo pe ba osala mais selon ngai pona ngai na kipe wana te po défi na ngato idée na ngi zaika ki na kende na s'adapter ngai zaika ta babi balo ba portugais ndeni zo balo balingala ndeni donc ngala ngaka na s'adapter pona kota na ambiance wana o na okuta na po boulot na ngi za la facile donc effort que besoin sala ki on so lo balanga na sala na ndo sala donc na mikitisa ki na tala ki teo so ki uitwa piso ki ndeni sende na bon na no falta mutu respecter mais na yaka na s'entregar na ngai na kota na rythme ya bango ndenge basolo bando sala et bien si personne so ça sala ko ça te que bango ni so fa sala pour yo to contre yo et ça peut ba sous temps ko ta boulot ou ça boulot na empresa mo ba sipla na yoti. Donc justement place tout ça là binemi bazala kaka mais ngana c'est ça qui fait na justement na se concentrer qui na o na ça là. Oui Landu, ça c'était na kati ya club nayo Libolo ndenge bozo évoluer na kati équipe nationale bango pe ba recevoir qui bien parce que ancien bazala ka bien sûr ti lelo okoma titulaire
il y a eu effectivement des problèmes. Expliquez bien nous, nous comme il a une équipe nationale, première fois nayo, il est vraiment comme un landu titulaire. Et qui en 2011, tu as un match il y a championnat. Après match à championnat, entraîneur a bingé na cabinet et première fois bingé na équipe nationale, il faut qu'il ait. Bon, de temps où il faut qu'il bingé na équipe nationale, pendant qu'il m'a surpris quoi. Qui surpris, malgré le travail, je peux pas garder n'angola ba belé, ba me belé. Le type a poné nga mona qui daki fruit ya musana nga na sala. Inagima satisfait. À tête on a qui nandaku na pesa moi jantar na famille banine. Bon na kine sengo trop. Bon comme on a sélection na coûté déjà ba garder da bazalaki, ba garder pe wa minene o ba yambara da ba sala pe ba kombo ba kenda ba mondial na kutaki lama na kutaki neblu. Nanga c'est quoi 3 gardiens et nazalaki wana msusu deuxième gardien msusu troisième bandeka ko rodar biso msusu deuxième gardien msusu troisième msusu msusu on a bacho yambi mais ça qui m'a facilité pour moto azaki bosso na biso ada grand gardien ba mondial donc izala yim dazalaki na wana toki na patience te que un jour et komaka ka mukolo na biso et ezaki moi sentiment trop temps après premier convocateur on a tozongi na équipe 2012 tant pardon quand Betamaki na Afrique du Sud ba obeng sabiso te landu ndeza ba convoquer yo na kan boebeli se bimi kombo nezali et entraîneur puis zaki irigwe moboye et ça lenga ma sentiment trop tito kendaki kan magina yambaki te mais na zaki na effectif ya ba joueur ba participer na kan donc naki nakolo bani naki donc ne sengo ba beng sa équipe nationale na joueur ba plus de 15 équipes, de ceux de plus de 15 équipes, tu as 30 gardiens. Si tu as 30, tu as 33 gardiens. Mais pour nous, parmi les 3 gardiens qui représentent l'équipe nationale, nous sommes satisfaits. Tout à coup, 2013, au comité titulaire, il y a l'équipe nationale. Le sentiment il y a Liboso qu'on a sélectionné pour la première fois au celle-ci fête, na Palais. Mais comme titulaire au Bengsaki quartier Mobimbate. Bon, on a Bengsaki quartier Mobimbate et dans les on surpris les jours batchenga la poto, tu sais entraîner Sili na ebeka imsuma samwa ute poto, imsusi mtoyamba. Entraîneur comme habitant lelo match au beta mtakoza na poto land. Donc na pris les sang boy na surpris mboka munene kwa Angola. Bachayo au défendre donc ça qui ma responsabilité ma case et à part sentiment na zaki na bo bachenga poto mais na mona ki c'est kilo ndire kilo nyo sangole ndire ba pesa pour na pana ngai mais tema eza musa na biso na seleka concentré et puis na sala match na ngai et ça contre Libéria et la éliminatoire pour la coupe du monde et la éliminatoire pour la coupe du monde. Et le gars m'a bien, le gars m'a très bien vraiment. Ça match c'est 0-0 puis ça un grand match. Le meilleur en camp, le meilleur terrain quoi. Il y a le même meilleur terrain donc le gars m'a bien, le gars m'a qui toque. C'est vrai, bisotu toko sepelaka kana rejoindre yo mais aujourd'hui Landu s'est dit gagner ou soit c'est du réussi par rapport à niveau au à Kominango. Et na rolo baboué MSUS depuis na banana beta balé. Nataki na médaille été des médailles bousson à l'attaque et ça qui na récréatif de l'ibol donc sentiment liboso MSUS sentiment ya musala de salara mutebungaka ou gagner ata mo ba trophée mo boy ba trophée zape awa ba trophée to somo na ba médaille oyo esa ya nini esa ya Radio 5 ya gala ya Radio 5 de ya radio mo ya awa inomaka yamti isala comme couverture ya ba match en tout OK et on te pesa na gala nango yango te dédié à meilleur du Girabola 2014 et essa qui premier do meilleur jogador du Girabola 2014 Landu Mavanga Landu Guardared du récréatif de Libol. Donc meilleur joueur ya Girabola 2014. Trophée na bande yango.
commis à Radio 5 au canal du sportif da RNA outorgar o presente diplôme au senhor Lando Mavan, Lando guarda-rede do Recreativo de Libolo, premiado por ter sido distinguido como melhor jogador na gala do Girabola 2014. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter. Manager, vos hôtels habitués de partout sur internet, vos alliés, Landouye Azali à Lando Mavanga. En tout cas, je vous appelle à soutenir joueur Nabiso, gardien Nabiso, à ça la plaisir, na bangolais nyon surtout. Na lingamsa na makas, na lingamsa na sana avec amour. Bon, na rolo baki na réussir tout comme na réussir té. Pour nous les ana mulaina to kufite to travailler na ebike tant que comme na moment ngo emsona rombaki na onyo na salaki bénéfice to le foot nango et ango. Mais juste là, Moussala qui est bien, n'a pas satisfait na Moussala, on a sala pour Moussala qui est bien. Alors c'est très important, surtout lorsque on essaie un peu de gagner le P. Donc la moindre, c'est vraiment important et ça leur fait plaisir na oyo et puis l'ingaramutu, à ça là vraiment et puis à multiplier effort. Alors tout côté on a problématique. Ils ont rendre biso un peu pervers na kati ya mboka Angola. Tout ça comprendre makambo ndenge zo tambola vraiment ting. Là nous sommes mieux placé, il y a quoi expliquer biso monde ndenge zo évoluer. Est-ce que premièrement Lando croit au fétiche? Question est bien et nous répondons et Barbara qui si existaka thème existaka faut de respecter mais na croire na ngote nandi mela qui cité thème Barbara existaka to respecter qui existaka mais ko croire na ngo na croire na qui cité to bi que tout ça na TV na sepeli malamu ndengo lobi que te faut te respecter kiss. Mais on dit souvent que le football est ambolaka mingi na fétiche. Tu es déjà que non, le Libol a gagné 2-0. Tu es par rapport à Nini pour match Betamite. Et Betamine a boutou par rapport à Nini. Bon, on est sous bateau balobara. Bateau balobara, lobby nae. Bateau super lobby likambake et salami pe. Bateau bien te ezakis. Mais là bateau balobara, bateau ba misana ko loba makambango. Emso bandi mela to basala kis. Bon, pona nga yana na to loba liboso ke kis. Balobara ki salaka ponga na mona ngote baba ki salaka nta tenge salaka faut respecter mais na ndimela ngote ngana ebike kisi na nga ezaki na sala entraînement na ki na match sona poli normal sona gagner pe normal so na sali match ni pona football na 3 résultats onyo segeyela ngana mona ngeza normal po esa boulot na ngana pona de pona nga kisi ya bale eza entraînement soko zumuta sala entraînement ti oche na terrain na bato basala entraînement na ndimite ke muto na sala entraînement a regagner muto basala entraînement de wana ndimi ngote de to respecter qui si menga ndimela ngote Lando vraiment totika nanu pe ko wanga na makamusu sans blague hein biso moko tozo mone piezo lo ba ma partout yeve mande pa kanga poto wana atake loko moko na se wana joueur oyo ba beti loko na likolo. Donc moya bete zate massa na wana mutasala ke lo wana entre vous bozo mekana et puis na bakisi na bino boye bal nango bozo mi bete ba biloko moko boye ça se dit souvent pourquoi tu nies ça. Bon yana lobby ndeka yo lobby et loba maka ngape kande na yo kaka mais ngana na muna ngote juna muna ngo na lobby la ngo mais na muna ngote ndeti une équipe nga beta ka mambona vraiment na yo kangote pour équipe professionnel bien organisé donc makambo na yo kangote ata makambo bakise basali boyo match sende ni te équipe na biseza la te équipe na biseza la te mingi to yo kangoka na kabu yo po yo kango déjà te na ebi bonga beta na kabu te na ebi nga beta na Recreative de Libolo na lobe mamba libolo na ebi mamba kabu te journée so na beti na kabu wande na ko lobe mamba kabu Boyle kana kabu na ebi ngote de ndeke zo loba emsunde biso do yo ka ndingi zo loba de ya kabu vuma na ebite. En tout cas, ingénieur, bravo. Je lance déjà un message na ba jogador nyonso pour tout trésor na roya ko lukayo
photo oleka na plateau na biso ya Kedi l'invité o expliquer biso qu'est-ce qui se passe au juste na Kabush Corp. L'ami depuis Congo na yebi masolo ndenge salaka. En tout cas, il faut le kana Kedi l'invité hélicoptère nde yango. Il n'y a pas de gauche à droite, tout ça na kati hélicoptère bien sûr. En tout cas, ba jogador boze belé na kati Angola na kati Kabush Corp. Ba vena ngai bozawana na lingaka bino ya mingi na landaka pe bino boya bobenga émission yango Kedi l'invité tout ça na kati hélicoptère. Il faut to solo la makambo esila. Landu to ekokutu na kati ndako. Mais parlons-nous un peu de votre vie relationnelle, c'est-à-dire na ba camarade nayo, ba collègue nayo, il y a 4 équipes et puis na libanda équipe ba better na ba club mususu. Bon, to ça bon terme na bango et malgré tout monde na de temps en temps mais ce de kutani na ba ndisa la mususu na ba nzela na ba restaurant soit na ba shopping to sola kitoko sans rancune quoi. Na ma rancune te na sola mutu so bien. Malgré baba camarade na ba collègue musala pour nazane na masate, za masate. Wani so ba collègue musala na niveau musala na masate. Na considère comme ba collègue musala bani de respect vraiment total, de na respecter mutu tout ou respecter ngai. Si on vous disait ya repesa ya ko dédier émission on a deux joueurs kaka, mais o ba better en équipe na binoté o repesa banane Chirimo Gratana grand goal vina alo quoi grand goal et na ba gardien nyonso asala msala bien ba oyo lando atangite en tout cas ça la carte hélicoptère donc et ça on la polémique était nganem na sengie atanga D donc yo personne na posa atanga D le cas na carte que dit l'invité et monsieur ça que dit l'invité qu'est-ce qu'il dit l'invité donc l'invité a ce qu'il doit dire vous comprenez ça alors tout kende sur le plan manager tout ce monde a bande ko belé bazo suka ta muso ayi Angola mais asuki na kikolo Ayangola suko beta na quartier na famille tom su na Congo ba kende kuna biso aye vraiment Angola ko beta mbongo ezalaka na Angola mais problème wana ya management et ça la bino défaut qu'est-ce qu'il y a au juste na domaine wana bon la question de tutuni na golo bande nini ba manager ba sa fumate abilité na Angola manager a série ba sa fumate abilité en tant que beta ba na Angola pour facteur à chance pe et da mout ce mouton a chance nae un soir beaucoup na équipe sans manager exemple propre netingai tana bando beta na manager te na joki des chance ya mouton monani a placer na équipe mon petit beta bien na mon équipe na biso a mon équipe on a salvé test et simbi mais test na Angola et ça la kututi bala test na Angola ça kututi donc ça faut mouton zo on est ma manager zo a placer na équipe so manager on de baza fumati so ba manager ba ndete mona na mikili ba manager bien so bazala ki so ba ndeko nyi so mona ba beta bale na ba terrain otangi na ba malia ba terrain ya balanka ba terrain na nyoso mbe so mona ba kuna tem so mona ba équipe minene to mona be mutu so mona footer mais tellement ça na manager na e azo placer une équipe mobwe ba manager ya sérieux to ba manager ya bien na Angola baza formati lokola ba manager a sérieux baza formaté. Comment vous vous êtes retrouvé na ba koto wana nyoso tout est-ce que ça facteur ndengo lobi chance kaka ou soit facteur 10% comme ça c'est dit facteur à 10% bon na yoka ndena répondre question tu nenga ya kisi na yoka 10% grâce à des petits banando betati lelo nan makambo na 10% komelangati ne komelangati na yoka ngoka mengai pa na ngane komelangati selon ezalika ke musala na ngai taba moni musala na ngai ba postar na ngai inga pe na répondre na ba besoin bango ba bazalaki nango pour na ngai yango isale ki emsu bat ba banga landu ndenga za lelo donc 10% pa na ngane komelangati ne komelangati pour na ngai ezalika facteur à chance ndem te tombaki na boulot na ngai esanga ebalani na chance yango isale ekomi ko sala nga lelo bon ingénieur bravo mais le roi pe land oiseau boy a pe facteur kisi te lo banane ou pe ingénieur bravo deux fois meilleur gardien à Angola awa na 2012 yeah
2014 yé mais na lobby tout le bapé qui s'en ozwa mort kaka to batu mususu baza na kata hélicoptère yo moko yebi kaka po yo kaka ndo bimaka meilleur batu mususu te ndeti na ibandeli pika ndongo lobi ko zingma mbaki singa pe na zonga mwa ndambulo baki ke balé on a le liboso balé compagnie appelé facteur à chance tema boulongo esa mandenga bien je na chiri mo gratana ebi grand goal demba ne championnat morot mais mo pesa fona ko na bitepe chana pe ebi ne koyamba to ba la charité be donner comment se passe soi-même des fois na mi kumi ça va ba kumisa ngai donc na gagner ki na ngai ba prime na ngai na ndenge vraiment musala na sala ma boulot po ba garder mine ma bazali na Girabola o ba yamba vraiment bazali et tomba ki équipe na biso le meilleur champion et ngana ki garder mo na souffra ki babi muké donc na 30 matchs na souffri le quoi 12 bi dans na 30 matchs le na souffri quoi 12 bi de tout mec meilleure équipe meilleure défense et meilleur gardien en 2012 en 2014 sous de souffra qui non na rectifié mon ndambu na 2012 na souffri 14 bi et na 2014 de souffri 12 bi donc yango est poussé sur ce qui est sous deuxième meilleur trophée et meilleur gardien et ce qui a on a été meilleur sous de meilleur deux meilleurs joueurs il y a Girabola de meilleur meilleur gardien il y a Girabola na meilleur joueur il y a Girabola donc meilleur joueur tellement tu partager ba point ndenge moko na collègue nanga pas capitaine nanga siko na récréatif du bolo Sydney il y a même meilleur joueur il y a championnat pas meilleur joueur de Kabola trophée nae nanga idanga na zulu mino ka année passée mino na deux trophées mon ndam meilleur gardien na meilleur joueur semble que yo pe on lia bien semble la réseau kota na famille on mona ka ke non il ba obo comme Nicolas te pas musicien te nga na mabanga te alinga ngote sona linga kyango mbele emsu banga yemba me ya ndenge na ngati ba yemba nga ya ndenge na ngati de ce que ça mi ke ba yemba nga ba yemba ngai bon na intéressé vraiment makambo na ti na bige ce qui sengi na s'intéresser ndo yemba nga ba yemba ngai mais pour le moment na concentré na boulot nde mutiki nga makambo na ya wano tikele ngo mingi bature ya gaga en tout cas bon mais est-ce que yo depuis to sala kino na plateau kombo lama ezotanga mate po na ni kanda wana obotola ye place na équipe nationale to problème musu c'est ça te lama dako sinatanga kine bandeli po tangu lama longwe eza kwa yende ti tangu kaka tangu longoli ne te ngate na longoli ye vieux donc place ça na pese mbote yef ma betaki et akomena tamo boye alinge te kokoka te ya kokaka lelo mudayamba ti lelo kokaka te ya kokaka vraiment yambaka mati lelo azo yamba peti lelo azo yamba bon ça ka yem susu amona ki tema yambi trop en équipe nationale a préféré que susu atika en équipe nationale donc amutu mo onga na respectaka tangu ya tiki potona est-ce que tika libo est-ce que zo luka mutu nde oya kufanda na ndenge ya fanda ki batana nyo sebele ngapena na fandi na onti na bunda ka na forcer na travailler ka na luka pena fanda ndenge ya fandaki les places à PC Mboto na grand gardien grand goal papa lama bien papa lama. En tout cas, c'était pour nous un réel plaisir. Il y a joyeux vraiment na plateau na biso qui dû l'inviter dans le système car il y a hélicoptère. Biso toza na kati hélicoptère elandu. Donc ndenge yo posa na hélicoptère na minute en Angola, biso pe toza na kati hélicoptère pour Jésus général Likolo. Alors quelques remerciements na bateau ya yo et ça la rappelle moi bien talara na rythme wana ndenge tozo kendele. Moi ba mbote bandeko balingaka yo pesa pe programme ya équipe oyo kozala prochainement. Mercredi auto beta toi na match moi munene to beta pour le dimanche to uta na équipe nationale to beta libanda. Mercredi to pemi lelo dimanche mercredi to zong activité de banda la lobby lundi mercredi to match moi munene na équipe munene ya mboko bat ba ebi 1er d'août. Et après wana championnat qui sont normalement de tout misana beta championnat et ba remerciement nga ina remercier secrétaire ya bureau Merle Musolo famille nanga Astrid Adrienne Richard Timba ba bureau nanga ya Congo Don Nabodo sans oublier masalanga Eric Mbundu ya Guilin Regen Zuku
Abdul Junior nabi ki oza mebele ya ba on atangi te bosiligate nabi ki mbalasi masoko opportunité oya ke qui dit l'invité et il biso susu to ba susu ko cité bande ko mususu et na batnyo so ba yebi ngai na page na nga wana 100% les amis de Landu bo continuer ko boka ko tinda ba conseil ba encouragement na bino na continuer ko sala boulonde na mesana na bi kenyo sogele kama bien. Boa tarde, bon dia, boa noite a todos meus colegas que vão ir l'opportunidade de acompanhar ou de ver esse programa. Estamos juntos, vamos dando duro até no fim. Joueur nabiso o gardien nabiso o asalaka plaisir na bangolais nyonso tout. Yeza po na bangola karata za po na Afrique et puis pour le monde entier. Donc de partout au Bengae, Landu a reçu le plaisir nabino et à recevoir bisoté. J'ose croire pour tant bon et comme c'est belé. Au bois qui sinon comme une prête au monde là que ça soit bilamba. Oh musala nous abal. De mbongo ya so musala ça m'a bien. Attaque comme belé le bois que ça va batouté. Pour me sous le lopo mboule beti. Beaucoup t'aiment sous batouté. Ngama wa mutabatu. Pour mboule déranger banini de ceux qui mboule bete tem so tamboya ka bongo kutawa te belé vraiment mutabatu box a batouté ngai. En tout cas c'est important mais tout ça peut quand même na de kolabiso asimbi ba trophée à Landu to habiter permet na Landu à se présenter ndeko boni ya calme ezali mais c'est journaliste permet na Landu car pas de star yo polingozo ki star wano latango to il y a une relation familiale des alara te eza kozala na ete ke oyo ki star na ngana ma petit frère na ye petit frère ne mo ya parler ayebi foma yembe ndinga za na yebi ngana mo na ntsuka na bango ngam nakani masolo foma obona ba ya zo batu mususu yo moko. En tout cas je salue également mon petit frère à la maison Moïse Nondi le bogara à famille mtalega biso na beauté azolia mbongo ya grand frère na epo aza le journaliste et patron ndenge zaona pesela non yaya na palin ba côté o yaya osepelaka na ngote pa na ezalaka nini o mana ko lo ba ma pona grand frère na ngai da rosa na robomba te vena ngaza play ayamba batu nyonso donc chez yawa biso a to benga ngolo ko les ani dipotoire o balwa dipotoire de mututo ya ka biso to yambaka e ndi mo to lo bake pour mbule beti so mbule betaki te onga mona a ngoza ma plein vraiment donc biso to na kay malamu ayamba batu kitoko donc wana lo biba kota malamu nena bilo baba côté o mona ya mabe pa ya yaya te na roza firme te mututu azana mabe na ina malamu na ye tant le ba mabe na ye te mabe o ya lingaka te o ya lingaka ndete yango wana nde soko sali yango wana nde asidikaka ezaka nde ngwana biso tu eloko yo lingaka te soko ko mosala yango okufashe ya pesa non chéri nombo tapoto kabwana pona opesa mbote pona za les grands te na salut ba masa na tu na Congo o ba tala ngai kudu seiler yeyo leka Landu mavanga nazali na grand pote pona nazali grand te fona bo ata moi de mabanga matonga bangisa na lobi banda na chéri na yo ya pona chéri vraiment azana on te pour l'instant zate ba bironde quand bazali na boaki maman Valentine na Congo na boaki bébé Soraya esika azali ba gros bisous na boaki Laure Pemba na boaki ba masa na tu ba yebi kudu seiler ngai na ensemble na boaki petit na Gracia na boaki Sophia na boaki mère na Astrid esika azali sans oublier bureau Merlin Mosolo ba petit toi palin vieux azakara na boaki na ve na Chico grand Jogo donc tous ensemble ingénieur bravo Trudeau topesa Jogo Lando loba un mot pour na émission o ya ke dit l'invité na Emmanuel non de l'Africain dans sa fierté Afrique. Ndera Bozomo n'a pas trop de commentaires, la page doit régner. C'est comme ça se passe avec tous les journalistes, je vous en prie. Ici, on ne badine pas na babloura ba conflit et tout consort, c'est pas notre domaine. Donc nous on évolue comme ça. Je suis ba conseil, il y a ba aigle sabout en fume, il y a ba Sewiti Kongwati Sébastien. Venangai Pati Masombo, merci pour na ba conseil. Tous KBCB, c'est merci. Jogolando. Un mot pour l'émission Lelo. Et puis toka bwana yo tozonga na kati hélicoptère. T'es na sentiment que vous avez hélicoptère. Pour vous benga beaucoup mamba mo donc
na senti que ma émission est bien donc batimo baza vraiment na ligne ne ba bika hélicoptère donc baza ma rapide donc ce qui vous sali émission na bateau na yebi que et Simba donc il y a une émission qui dit l'invité oza libre oloba o nyoso lingi et bamasa to betaka tout ça la masolo ya balé sur opportunité à moto à beti porte pour cette émission en tout cas cette émission nae oza la décider quoi. Merci beaucoup ingénieur, bravo. Hélicoptère et Matalissus.